Maestro est toujours présent. En fait, Maestro est père na biso atika la longate. A père na ngai a kokaba les chansons donc ya atika la longate. Ngape na atika la longa fils na été. En fait, azana est toujours les akaki na label est dans la secrétaire nango, dans la batu nango ba dirigeant. Zané sous na label ti, zané sous na label ti, mais ok n'est bien quand même. Mi faisons mon artiste Changola, Tozongi, Tobeti Bandal, Tobeta sous les 30 na Fila Chantemba. Vous avez encouragé ma frère Bakima. Courage na bango. Côté Bali. Ba bon naza eloko lobate. Côté Bali nako souhaiter bon liba bete quand même. Baza ba frère toi là ina bango. Na so déjà que ça là est passé. Et ça la peut passer mais c'est Oumeli. Père déjà on est équipe d'avenir bad bamsou c'est ba bimi déjà père azo continuer à former. Côté Bali courage na bango batika ndo l'été. Bonjour, bonsoir à la ligne sur Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur, Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte qui reçoit pour vous aujourd'hui Patrick Bekam, Lay, donc Lay du maître. Donc, tous années na plateau na découverte, beaucoup découvrir les émissions des Alarabas na poto partout dans le monde entier. Merci à tout le monde, merci à l'icône, les Baoba, Papa Métro Makengo, Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse Nazirique. Merci à mon sponsor officiel Salon Fleury depuis Suisse Nazirique. Merci à l'icône mon père
les Baobas Nes Makia Didia Tabo Papa na Jonathan Zolananga depuis Suisse. Merci Montréal héritier Djamba Soko Fongolanga invité du jour Nabiso Ezali l'œil du maître Patrick Bekam oyo to écouter na répétition to soani mom ki gande zalara. Voilà. Bonjour. Bonjour. L'œil du maître. Ouais. Voilà. L'œil du maître to écouter on a répété to soani mom ki. Merci Nabino no Sobolandanga, merci à Lisette Molasoko Motema à Gelor qui soka soda poto force donc tous en mutuno Patrick Bekam. Bon séjour Naya. Azana Kine. Oui, Azana Kine. Gelor qui soka Air Force. Voilà, Air Force. Voilà, Patrick Bekam. Lilo tu écouter tout sur la mom qui mais quand on expliquer ba fan topé ba mélomane ba la bonne musique. Lilo Patrick Bekam azako évoluer sans maestro. Yo moko nengo tali no bimisa album na yo tilelo qui évolution EP voilà EP na yo évolution nango en absence de maestro. En tout cas maestro ça n'est qu'à présent toujours voilà et ça l'absence à la belle l'absence à la belle l'absence à maestro té maestro ça toujours présent en fait maestro ça perd na biso en tout cas la longate a perd na ngai a kokwa ba les chancer donc ya en tout cas la longate ngape na en tout cas la longa fils na été en fait azana est toujours et ça que na la belle est dans ba secrétaire nango za na batu nango ba dirigeant na za nesu na la belle té mais ok n'est bien quand même misozo mona Tchangola tozongi to beti bandal to beta sous les 30 na village Chantemba banze mon abso tous les jours bat bazo consommer toto c'est la maman bat bazo consommer maman code de la route to m'appelle lala awa et to ma awa bat bazo consommer ngopé donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport à la belle, ils ont mingi, bamitungi sama qui trop Patrick Bekam. Dans le moment où des alors tout le monde a joueur soit signé contrat, joueur n'a pas apporté rapport à bien, renouveler le contrat. Mais pourquoi Patrick Bekam fallait maestro a renouveler le contrat na yo mais yo longwe donc contre style moi cela veut dire rendre mes acquis bien ou bien comment mais quand on peut expliquer ba fanatique tout parce que place on va comprendre bien pourquoi Patrick Bekam contre style là dans la belle wana en fait nga na la belle nazaki comme moi na papa na ye nga na la belle nazaki te logo la soki la belle soki faut ba kanganga non nga la belle kanganga te la belle ti kanganga na libre na sala makam na ngai déjà pe. En fait, ngai père na biso mutanda on produire ngai maestro. Donc, ezali contrat moya normal, ya papa na lifanto ba soli normal. Et ça li que air to monique évolution ezo kende bien. Il fallait tout ça là, au fait tout ça là. Ndé to sali contrat ici li to préparer album. Normalement fa ki na senga remercier père. Et aloko mona na ndako. Abali aboti papa pesier musala mais na ndenge mona ndako débrouiller moi quelque chose et Baksami des salaires qui bisoto évoluer bongo mais merci na maestro tout ça on a toujours reconnaissant envers lui donc voilà. Voilà, merci, ça fait plaisir à tout le monde partout dans le monde entier, partout en Belgique, en France, je vois @Gomba, Motema, Ariette Mbombo depuis Belgique, merci à Delcine Jolie, merci à Lei de l'homme aussi, Laetitia Congo, autrement dit LM Fashion, Bambo TV, merci à ma famille Molasoko Mobimba. Boza ebele bozolanda biso na boke binyoso Patrick Bekam lelo yoza villageois lelo absence ou ebele to ba départ ou salami belé na Villanova en tant que yoza mwana ya père mwana ya maestro Fabregas obetaka to loza lei na ye donc et ça là yo ndenge to monde ba départ ba massa na yo belé ba kepoto des fois mobimba ba kimi donc pona yo et ça là ndenge nini ozana pasi na mutema oyokelaka papa no mawato ezana wa monika ezanzela ya batu nyonso. Bon ça fait vraiment mal kotala en fait vision la biso to lai nango ezaki vraiment molai menga siko temeza muna mutu to ba grand garçon muna mutu ayebi nini en sala donc nga toke mikili ngala kende comme invité donc na zaiki to zaiki penza okanga ensemble te à part net on a kutana ba événement mais nga zaki loger quelque part takendaka to kutana ka en fait na yebaki na yebete kiza bongo mais na zaki vraiment surpris mais côté ba frère Bali courage na bango vous avez encouragé ba frère Bakima courage na bango côté Bali
Bah bon naza eloko le bater côté ba ali nako souhaiter bon liba bête quand même. Baza ba frère to ala ina bango. Na so déjà que ça là est passé. Et ça la peut passer mais c'est Oumeli père déjà on est équipe d'avenir bad bamsou c'est ba bimi déjà père azo continuer ko former côté ba ali courage na bango batika ndo l'été. Pe ba continuer ko bundela Villa Nova ta na musika. On a da papa na bango pe Villa Nova za palais na bango. On nga ko lo ba ka ya ngwana. On a na finga bango. En fait na ko finga bango te pourquoi? Voilà. Na finga bango te pour ni baza bana ya père. Ata nde biso to koma na biso lalo lamuki. Nto banalo baga papa no maman lo baso ata su papa na ngate. Miza normal te. Nto ay papa no batanza biga papa na comme ça su papa no te. Dans le sens te so ça ba kanda no ba ndengwa no ko sala ngota msu entre bino be ko sala ngona ndenge na palais donc ko revesa on tete na télé po lobby bat ba yebi kendo za boy nda bimisio ezayi ada papa na yo aza boye boye donc na zala penate na souhaitango mais côté ba li ba continuer ça ndule et osala bien biso ba les chancer to za wana pe pona ko ozawana ba villageois net ngana longwate donc na sala toujours na Villa Nova voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir à l'icône les Baoba Nesma qui a dit à Tabo papa na Jonathan donc depuis Suisse Nazirique Patrick Bekamoza artiste o ngana banda Rolandelo banda kala ceux qui osent se souvenir be bando za to za na lingwa la pa mama mwana mama biomba donc voilà. Toye pas la coste. Oui, oui. On a 2006. 2006, voilà. Si toye pas la coste, si comme pas maestro donc. Ah c'est là bato ba finga nga be ba like. Voilà. Bazala ki ko nga ndo la ndo. Bana bato bato ba finga nga ce que bazala ki. Bon wana ebité. Voilà, tout le monde j'étais na biso question moi sur kezali Patrick Bekam lelo ndé toujours le bateau on sera en actualité ya wenge 4 fois bato beta concert tout bon appelé awa l'aîné na bino Fally Ipupa azobe taper les 29 mais concurrence moins ezali oyo ça la bien té l'aîné l'accent moto oyo botame liboso par exemple na musique donc Fally Ipupa aza l'aîné français moi j'ai comprendre l'aîné sikoyo sala moi analyse moi nké bazolo ba Fally Ipupa ko sala eloko te fallait pas sala eloko wana fallait zata année prochaine donc pour nous en tant qu'artiste et musicien ko sala moi analyse na likambo wana ndenge ni en fait eza ma vision et nga soki na meko ozonga susima nini stade ya président Fally na pesi mbote kotali na yo kango depuis année passée fallait ka beta ka boy rataka zaka banine donc on a eu projet ne on a déjà mois calapé mais problème biso eza que nous les fans to sala ba polémique ya mo ezanga ba sans ezanga batina omonika ba fan na biso na ya wenge bagenda o to sa ki biso na stade wana foza ka bangona kaka foza suba keta ndule et poto potana mo kamo poto potana entre nous kaka donc babu mamoto président Fally à congolais ala mwana mboka ba aller na cop musustenga na bia ka musicien aller na musique stade wana nde vandi karapo ba betela ngo ba sala ngo nini donc après siko wenge balinga na beta Youssoufa balinga na beta étranger ni na beta ezaka congolais azu courage ya beta pe surtout to sakana nango après donc balinga na nikas ayo beta balinga nani soki congolais te soki maestro Fabo te soki ba artiste msusu te ba beta kasi nani fa beta yo pe Patrick Bekam arrive à stade un jour oui na révélation ba kanyango te to beta ngo kaka. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ça fait plaisir à tout le monde. On te commis vraiment à Souka. Mais qui au salon, on peut se passer gelo qui sont quand même boya maman. Sur le bête, ça les plaisir. Merci Nabino Nyo Sobolanda Kibiso. Merci à Gilles Lamporio. Merci à Mouta Roger Mona Mavala. Merci à mes vrais partout vous allez dans le monde entier. Bambote Nabi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Metro Makengo. Tapir TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à mon papa Likon Les Baoba, papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba. Merci à Lei, Laetitia Congo, autrement dit LM Fashion, Patrick Bekam, au savoir ce plaisir. Nous maman pour se passer gelo qui sont canal Lisette, Molasoko, donc mon thème Manaï, ça là vraiment plaisir. Ok, merci, voilà. Merci. Ok, à toi les gars. Merci maman. Gelor Kisoka Air Force. Maïlelo
lelo mawae, lelo mawae. Mama nangai, 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 mama mama mame, mama mele. Soki lelo nazovi, zanga bola yo mama nangai, buya kolongola zemi, utkanga la kola la koma moto, mama nangai. Zangelo ya besa iwe mama rangai tigala yemela yo tanzemo ya esengo mama mananga mama mama mami mamele na tango ya maladie ozalaki toujours présente na tango ya minokoli bato bazoseka ngai yo nzela losambo nzambe na ngai batela bekam na ngai ya kufa te batela bana nanga bakufa te batela mobali nanga ya kufa te batela mwasi nanga ya kufa te batela fami mobimba bakufa te batela balechance babela te nzambe nanga batela fami nanga ekufa te sino mokili ekoseka ngai liso na ngai achaku kaka yeyo mawe natikala kaka na yo mame. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bye. Amfumu lengi lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori mama moi mwene mama mwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bana boyigoila ungeri ki makanda boyigoila ya fisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala